Posananga ezayo, dotonanga ezayo, nalingi yo na motema, salananga tinasuka, tindelanga banjelu, fungola lola. La personne qui a la mouka, vous avez bien appelé la commandant la bino, na la mouka. Si vous avez garçon, vous avez fait des banga na sapon, na bastia les anga. Bania vous avez bien na sapon, il a na quartier 3. Ni vous avez bien la boda na commandant la mouka. Mais l'homme la mona pays tazala. Ba mura kanyati, to comme la lomata, et puis vous la lomata. Na poilu. Il a bien que non, botika monana, botika e. Famille va bien que non, garçon na kera okupa. Donc à partir wana na mona que non, en tout cas un président de la République yé. Na minute bana la muka bomu na ndenge ba komadi de bête ba mbinga. Donc totika tribalisme wana. Donc boya toyeba que non mokozambuka yeyo poto sui. Na minute on a pédal faulu to la idée. Po bato pédal nommé oyo. En tout cas, Espagne, dans la mouka, et dans les sous-soutés. Donc, mouka n'est pas une abonne. Donc, c'est un ballon, boyebi, on est tous les locaux. Tu n'as pas vu, en tout cas, tu es mon condambo. La nuit, tu es là, attends la poste, la mboka. Si on a député, tu as le gouvernement, on est tous là, à partir de l'eau. En tout cas, merci beaucoup. La place non 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 la vérité au moins les places à Sénat papa en sang parlement ekufa les bana bangona il a kabila isanine esila dobe ici ma criminel basase babandi to lingi de vérité na kata mboka ni zanga état de droit mboka ni zanga justice pays de la justice pays de la justice et ça pays mo ma bay ba rebelle pays ba criminel to lingi justice dans la kata mboka ça ma bay ba kangiyo yango papa. En tout cas félicitations à l'homme on a yoki naza dans information dans mon contribution na batuana papa mambwezate. Donc tout ça d'ailleurs c'est belana bande ko so mo na biso bele boza pangate. Mo nzambo ka comprendre souci na biso. Na parler du peuple to vanda na individu mo boye ya ba député. Et la député mon na tuna di papa. Bino mo ba élu du peuple biso voter na bino. Comment so boye na parler du peuple bo vanda na ba kiso biso vandi na bino boye. Bo so la sa volonté na biso de député na zo ça va bi mon frère. Odino bo mo na gana bo mo na mususu. Ah to ya pour créer loko mo na bande ko na ba su ba vande la. Na sengi na mo nzambo ka na auto embaki na monika réaliser. En tout cas, papa, il faut expliquer bien. Dissoudre Parlement, dissoudre Parlement, est-ce que n'a pas quand on doit résultat récupérer Batouana, Nioso, Bazoma Bata Félix Tshisekedi, Bakimana l'alliance Félix Tshisekedi, donc Tozo Panzamo la minute, Kabila, partenaire, oui, c'est nous. Pour et comme tous les coins terrain vide dans chaque station. Ne voulez pas enseigner nous. On a fait tout le gouverneur de la ville. Déjà, tout ça l'état de droit. Tu récupères du pouvoir dans Bisso. Autopédia qui n'a alliance. Mukolo ya Megedi. Le long d'un exemple, Makambo ya Goloba, exact. Au Bisso, tout ça, c'est là.
Félix à Panzana na Kabila. Est-ce que vous êtes sûr que va repanzana? Pas Panzana parce que politique voici la vote déjà. Politique il y a président de la République et donc la politique ensemble là ba Angelo. Moi to yeba yango ezate mais au Ghana za kondimisama. Lelo libala et Panzani attaque Félix ye animi yango. Et la nzambe ye moko akoko kondima yango te. Merci bana mai bobu kanate ukolo likambo ya fati esa kabwani ndoki onyo tu bande koloba na minute ogo to se la kaba kanga Kabila na maboko toto mbole ba mais autaki Belgique alobaki ke ako protéger Kabila à vivre paisiblement mais yozo le balsuso ke ako kanga ye na Belgique vous assure la politique va prendre sa ligue dans le bandate mais yozo panza ndenge ni panza na kata poche. Ah mon cher, c'est cassé hein. Tout à la porte. Lui qui va prendre un message, c'est dans la poche. Alors qu'il est jour, il est baissé au pouvoir, il n'y aura plus l'opposition. Les lobinomo qui bomoniango. Que bana mai nyoso bazongi toujours na maloba ya les grands prophètes Etienne Tshisekedi que tous sont à bon intérêt à mboka mais baniama batika libanda baleli bapina mituka peuple congolais atimbela bientôt bamisusu bakonager longo batoto banage eza Kabila ye moko te na basoi-disant congolais oyo azanga mboka azanga tata azanga kusa azanga kusine akufelaka te alliance yosala alliance na moto bato wana bakoma lokwa obstacle majeur ya mboka député assemblée ezana eza député moko tatelema po défendre ata mpona lipa mais mpona kocritiquer baza bato ya liboso mais pour la défendre bien ya peuple ata moko te honorable to benga honorable tozobenga bao honorable baye bakemandane o bakomaki wana toyebi bango te nde bakomelaki après élection eza oyo ezoya po batikali koloba ata bien ya peuple moko te oyo batikali kodefendre na assemblée wana bazanaka mpona kotya obstacle mpona mboka na biso libala ya mwasi na mwana ekufaka te mais oyo moto wana yango FCC na kashi eza kuna mwana te donc boyeka bwana esengaka yango communauté basala mariage na maison citoyenne il faut bapanzana nga vraimen mpona ngai faut bapanzana donc mpona ngai namonaka est-ce que kopanzana wana ekocreye baproblème te satana eza FCC donc FCC nde demo ya mboka oyo il faut basala nini bakata relation wana na FCC mpo mboka ekende liboso bientôt là nous a 2021 élection zoya aba gratuité de l'enseignement oyo bakumisa eloko makambo eza ebele ya kosala na mboka nanga mpe na bakisa mwa ndambu ya koloba eza ke pardon naloba muse mpo na ngai etake naza na mposa koloba etake force hypoge tosepeli te na parti wana FCC etika kodirige koto kocontribue toni azala toujours na dernier mot azala moto ya maloba ya suka devant mokonzi Félix. Mais coalition lobi bongo selon ndenge basolola est-ce que yo zalaki tamo basololaki yo kotelemela ngo ndenge nini soki bayokanaki bongo mais président eli eza Félix qui décide de tout o nga na yebi yango wana. Merci papa. Félix ayokaka bango wana papa omona Laurent Désiré Kabila ya ao atravaille na badéputé de mboka ekendaki liboso te ntina badéputé wana ezani assemblée fonctionnaki ntina badéputé wana ezani eza wanaka mpona kodépense bambongo tala baministère ebele etoni na mboka oyo mosala malongo esalama eza te epuis basende yango ekomi soki 60 ministère yebisanga importance nango ti sikoyo kasi ezaki partage ya gâteau wana mais sikoyo ye président de la république aza wana eleke asimba touche c'est le moment ya korevoir babiloko wana kosangisa baministère lokola akabolaki élevage agriculture asangisa yango ekome eloko moko ministre moko ekosala mpe bien mpona kodimine dépense oyo ezosalama kofuta 2 personnes 3 personnes na ministère moko bongo soki bandeko kuna baboyi
Baboya ndenge nini les garants de la nation attends ma bezo sama balo bakomana ya président de la République ba ko boya na zanaki c'est lui le garant de la nation il doit décider na nyonso ozo senyi pour la volonté ya peuple tu veux que balbaga que président ayoke la base oyo lobi j'espère que balandaka biso na réseaux sociaux balandaka ba télévision souci ezaka que président asala au peuple azoko base ne panzaki Genève en tout cas base panzaki Genève akoyoka base lobi tozolo bango biso mariage base abandi pe ko réclamer bandaka la libalo ekufa mais ekufa pe kaka te ego ande ekufi bo mercredi déjà ekufa déjà parce que mais le but est que pour mabundu na tambo mama bayaki tende bo libalo ekufi donc on a besoin na bango ta yo on a besoin na bango te mais on a besoin na bango te parce que batikali ko ata décision mo te pour la peuple batikali ko raisonner ko penser te loko mo te pour la peuple est-ce que Janine a déjà le bata pour na ta livre ya bano ba otanga na gratuité et ça le belango ata kuna ke to ba ça ta ba livre o eza na kokoso pour ba pesa bano ba ça bango $2000 basenga yata $1 pour un fonctionnaire basenga yata $1 pour un soldat mais awa na Congo politique nous totala ka intérêt na ye mais on a pas qu'il la politique na biso to tinaki bango bona peuple ba na bango communauté internationale pour nous. Tomoni bandeko baya ba pi ce problème est est-ce que vous avez la preuve bon ce qui est scène de Tekami eza mabe mais on est gouverneur de la ville. Mais FCC, et la FCC est le gouverneur de la ville. À cause de la souci à Bossala, il y a répondre. Et tellement de manipuler, il y a un kangamis. Ce que le gouvernement, le premier ministre de la famille politique. Lilo basuka eza nini oyo bokopesa ata eza défavorable pour la peuple ye andimi peuple akufa autorité morale Antoine Tshilombo Tshisekedi wa Mulumba donc coalition ekatani à partir ya lelo donc ekatanaki depuis mercredi donc ndenge tozotamula boy donc toyebi lisusu coalition mais tokoyeba yango na poko eza sikoyo te mais tokoyeba na poko yo toyebaka déjà avant biso déjà ezali président de la République a sa conscience ya mabe ou ezo continuer tisiko na au sein ya gouvernement conscience ya koza parce que bientôt là élection zoya makambo belé ya kosala il faut à dissoudre le parlement là parce que yango eza cause majeure ya ba problème nyonso toza na ngolelo loko yango na fa sala to senya dissoudre yango ça sert à rien gouvernement wana. L'autre tolobala qui ne se paye ma casse au balingité 3 juges va péter serment. Mais le local a pété serment. Le dossier liboso est retraité. Il y a une majorité exatée. Parce que aucun parti politique n'a une majorité dans le Parlement. Combien de majorité? On est dans le dossier, on est dans le dossier. N'est-ce que la coalition sur le bango, ils ont fait passer le Là, il n'y a pas de majorité. Ni PPD, ni de mais aux hommes, nous sommes président Passalaka erreur tant on demande premier ministre il fallait abandonner le formateur ndenge Kabila banda ko sala la guerre diplomatie biso ezalaki Kabila doit partir à tout prix c'est le prix à payer. Donc nous c'est le prix à payer. Dès qu'on va terminer la dette, on casse les mariages. C'est ça. Merci beaucoup.